Ah, Congo, mboko yo. Ah, te mboka moko koki kolelisa batu, elembisa quand même batu. Ata to sengi, basala kate. Soko to tiki bango basala la mayele na bango. To ebite, on dirait pe basala la mayele na bango te. To ebite to sa suni na pona mboko. Donc mboko yo, donc, okoza na parti politique moko te. Donc, nde baloba aka chasse loko pamba bazuyo ba yeba tesyon ba mo poste. Pourquoi? Parce que oza mwana ya, oza ndeko ya, oza boyi. Ote parce que vous en a mboko pardon s'il vous plaît hein to tiki bino bosala soro to lobi ote to banda koloba ote bo loba trop botika biso to sala to tika bino bosala donc c'est-à-dire que même na kotika bino bosala tozo avancer kakate siko mayela ngo bolobaka peuple congolais to zalaka na ba dirigeant mayela ngo ti lelo tozo mona ka te pe mboka donc et avancer te et reculate et tikala na ngoka esiki zala en fait donc mboka moko e boujaka te ba avancement moko ezalaka te to lali to lamuki pa ote grâce Coutinho ministre ya jeunesse azala na ni parti politique parce que papa bango azaki pasteur moko na église moko quelconque mama bango azaki pasteur yé pas azaki pasteur bolali bolamuki mbala moko au nom ministre. Ah! Même ata a na ba poto to zalaka. Oui, ba ko tangela no politique en classe mais il faut zala na parti moko boybo za na même idéologie. Bazwara batuka na néante. Boyebite asala nini donc c'est-à-dire que même yemoko premier ministre donc c'est-à-dire que yemoko lali la muka bibon. Ah bon, to ko luka nani. Donc c'est-à-dire que chance logo pamba ah komba na ah bozwa ebo tia wana. O mboka nini to tambola nango o. Allez, ole yepe, peuple est fâché, batumusu ba sepelite. Yepe grâce Coutinho alamu ki na ye akel likolo cher le quoi bango pe ba respecter na bango nzambe te donc ba manka na bango nzambe respect. Akel likolo cher abandine ko manquer pe nzambe abandine pe ko manquer biso respect. Donc ça veut dire qu'il y a ko répondre biso pe peuple congolais. Maman, c'est normal. Ah même na poto batu pe ba bardela bazao. Baba Macron, to contestera bango. Mais maintenant, c'est à toi. Olo ya ko répondre biso. C'est-à-dire qu'il fallait tout le monde à ba pesio poste. Yo, il faut répondre biso na misalo ba pesio vis-à-vis à jeunesse congolaise. Yo ko ya ko répondre biso na cherté. Oman makambango yango toro ya ko rappeler bino. Yango mboka oyo donc c'est-à-dire que tozalaka toujours dirigé. Tala, na choqué grâce Soki Coutinho. Peuple congolais. Voilà, toi ba congolais. Boy bisanga kombo ya mutu kombo ya congolais moko boy ou bien mutu moko bandundu to mutu moko ya Équateur to ya muluba moko kombo na Coutinho. Ezala te. Parce que grâce Coutinho yo répondre biso naza 100% congolais. Grâce Coutinho oza 100% congolais. Po papa na bino Aza congolais. Beaucoup de pasteurs. Au moins, il faut qu'on dénoncer même pas pasteurs. On a beaucoup de pasteurs. Boya kia mogisho. Total abou. Aza soko Ougandais soko Burundi. Hein? Toi ya boy. Oh, je Joël Tatou. Oh, aza soki moitié congolais. Soki moitié rwandais. Toi ya boy. Nani. Kombona Marcelo. Aza soki moitié brésilien. Soki belge. Soki moitié nido. C'est-à-dire que batongo bango anande moutbazo mais ma peuple na perdition en fait. C'est-à-dire que bakoma ko manque. Tala. Même yaya. Coutinho Fernando. Azara congolais. Coutinho Fernando. Soit aza congolais ou soit aza moitié. Boye bisanga kombo ya congolais moko boye nom de famille kombo ne Coutinho. Ezala raté Coutinho non portugais. Siko sort le bito banda ko luka na ba pays e bazali ba pays moko lusophone. Boke ko luka na Portugal kuna ou bien na Angola. C'est-à-dire que Coutinho ou soit aza angolais. Coutinho aka congolais. Parce que yo la ki sabiso répondre biso la ki sabiso ke yondo leki biso ote ngana 100% yo a 100% congolais te pour papa na bino de nature aza congolais. Coutinho Fernando. Coutinho le prénom Fernando nom de famille Coutinho. Déjà mona congolais comme Coutinho. Po yo moko comme no grâce Coutinho. Sikoyo na ebité ba Félix na ebité président Félix na ebité to banda ko loba na bino ndeni c'est-à-dire que même na bino mo boko mo lembisa peuple congolais poto loba parce que ya moko grâce Coutinho azana no exemple à suivre été papa na bango moko Coutinho azana no exemple à suivre été parce que bango moko ba mema église na bango moko
église au papa bango moko sala na dynastie. En fait bango moko bazaki nanu donc nde tolobaka ba dictateur na kati église na bango. Parce que continuer à Beli, bakanga ki à côté prison, nem ta comme pasteur. Moi si naï. Siko bato bande ko travailler naï. Bakenda. Mama alembi apesi nani, apesi moi naï. Dans église eza gouverner na famille. Obongo so bo quand ici na poste on a un ministre jeunesse bokanisi ki aroluka ba jeune po ba yosala non. Aroluka peka tu ya famille na bango lokwa ve na biso kabulo mona kabula salaki. C'est-à-dire qu'arokende ko tala peka na famille parce que église na bango moko non ta non église ya nzambe ba respecta nzambe te. Bazwa mwana papa abeli apesi mama beli apesi mwana passe. Moi, na komi pasteur na kati wapi na kati église. Allez-vous penser que cette personne wana na makambo nzambe kutu ba respecter te. Bon na makambo mboka nde ba respecter. Allez boye botie lié parce que azana no exemple à suivre te. Parce que ya papa na bango pa ande ko zwa batu ba mbongo. Ye moko grâce à pesa que papa bango conseil comme quoi. Parce que mouta diriger église na bango eza Coutinho. Coutinho est-ce que église wana ezaki ata. Donc ça veut dire que bon na que dynastie zo continuer aller bozuye boye botie ministre nani. Ala ye ko le vona 100% congolais kombo Coutinho ala. Peuple congolais, bon fongolaka misu. Yango mona ba yiba kabino mboka kaka boy parce que même yé moko alo ba kina 100% ovanda kino olof kanga munoko yo kolobote na sa yo 100% congolais. Congolais kombo Coutinho, Coutinho kombo ba portugais. Coutinho Fernando, Coutinho. Congolais moko te connaît aka Coutinho. Nom de famille Coutinho ezalaka te. Coutinho c'est nom portugais. Pose-toi des questions sur quoi yo papa na bino azaki wapi. Bino bokansi bo bando ko sabatwa. Ote na 100% Congolais à côté ni. Donc c'est-à-dire que oye kutu ensemble zo diriger ça ya papa na bino. Donc c'est-à-dire que dynastie na dynastie, c'est-à-dire que yo moko batiki yo na pouvoir. Parce que muto ayebi ko partager église na bino fallait tambola na démocratie, c'est-à-dire que muto yo azala ki proche à papa bino fala zo. Mais bino bo komisa que église na bino zaka ya famille. Est-ce que église nzambe ko za ya famille? Déjà si ka papa na bino koya. Po batebelo Coutinho bundi loko moko te parce que yé moko na za démocrate te vis-à-vis église na ye. Église ezaka ya nzambe, yé moko meme église na kokanga akanga ballon ya église. Siko bongo na makamba politique. Bande ko na ngai. Tala bosa obo sana mboka na parce que soto sengi bosala kate. Bo continue. So peto sengi te obo moni bo sana mboka na bo continue ko sala. To bayi. Bosala obo moni bo sala. Parce que donc c'est-à-dire que muto boke kozo azane pe exemple était na 100% congolais yo 100% congolais komba Coutinho ala congolais Coutinho non de famille Coutinho ala parce que bino bozaka bote ezando ya papa na biso te boko sabiso na babiloko wana te kombo na Coutinho yo moko grâce Coutinho no portugais bosaka na batu te bosaka na batu te parce que mboka na tozo comprendre te bato baza compétent c'est-à-dire que yé moko grâce azan na parti ni c'est kasaki muta IDPS parce que ya ba voter auti na parti ni parce que mboka na biso tambola na ba parti ya bimika dalene ya bo chance loko pamba bo ale botalika bo ale yo yaka kota toza rappel logique ko ba mayela ngo bo salela bataki bo komaki kuna bon c'est-à-dire que président Félix pardon président Soro na yebite même yo moko c'est-à-dire que na bo moto na moko tant que président okosa makamu malamu te ata boko yiba mais na yebisa rabino bo yiba bo pesa ta peuple ata 1% pamba à se sauver bo tela biso bato mayele ba yiba ko encadrer peuple parce que boko me makambo kaka na buzo ba boyete na yesika tozana besoin ko lobate mais donc même ata to obi to ko lobate mais to lembi c'est-à-dire que l'étranger ka ba dirigeaka et ote parce que ça pasteur pourquoi déjà l'église na bango moko ba logique te bazo diriger na dictature démocratie l'église ezate et loko nzambe komi ya bango obongo loko mokilinde ko comme bako kabula boko siko pardon peuple congolais bo salo bolingi